Bienvenue dans votre émission Tolobe la vie. Tolobe la vie qui est présentée par Nano Diamant Noir Mwassa Moindo, autrement dit la patronne de la presse. Nano Diamant Noir, une fois ce soir avec vous. Voilà, avant de commencer l'émission, vraiment je vous invite, na bengi papa, na bengi maman, na bengi bana, boya total émission ensemble, parce que émission vraiment, ils ont émission ils ont été habitués na libota. Émission lelo, ils ont émission ya passi, parce que boyebi masolo na mingi za masolo moko ils ont ba triste réalité quoi, ils ont les kala vie na biso, vraiment avant na banda, na pesina nos joyeux anniversaire na ma grande sœur Monique Chesa Golf, hein, Babi Monique Golf, vraiment joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à Peter Kamba, les grands garçons d'Orléans, vraiment Peter Kamba, joyeux anniversaire à toi, au Bakisi un an de plus, Navi Nayo, Moté Maya Irene Mamondele, joyeux anniversaire à Chance Noé Kamba, hein, Chanceline, vraiment Céline, à ma fille chérie, joyeux anniversaire à toi. Vraiment, l'Isola Lelo, ba maman, ba papa, ba ndeko, boza vraiment bisika ya kovanda. Poto banda li solo donc li sola lelo za li solo mora pasi ya mawa et salamina libote panzani matanga koti liwa e koti na libota pona kozanga koyoka vraiment eza pasi na mawa Pichul Fouba le jeune millionnaire exemple là-bas na lemba Pichul Fouba vraiment boté na yesko zwami donc to bandi mbala mort li solo na biso sans oublier ya papi gen babi wumela ya tedi mola à quoi ça sert. J'espère que bozu bisika ya kovanda bozu maya komela vraiment li solo na biso bandi muto abenginga pesinga li solo oyo alobi sœur nanga pardon vraiment en tout cas beta li solo oyo parce que comme li biso et uti ko sala makasi koyo donc peut-être li solo moko za tout frais li solo oyo bandaki ndeni ne bandaki na Congo na Kinshasa sœur na biso abenga pesinga li solo grande sœur na ye ba série bazalara okola grande sœur na ye azalaka na papa moko boya muluba azalaka kolinga ye bazalaka kobimana papa wana ensemble mais papa na biso ya muluba azalaki marié na mwasi na ye na bana na ye na ndako na bana mibale na mwasi na ye papa na biso muluba oyo nenga bimaka na sœur na biso oyo sœur oyo azalaka leto benga ba sirona bakamuke kwa azalaka ba 22 ans 23 ans donc papa wana azalaka de mukolo mais azalaka kozwa ye kamuke na ye azalaka ko s'occuper na sœur na biso oyo à 100% sœur na biso soir na besoin loko ya kopesa nyonsa kolinga kosala. Donc, on a considéré vraiment sur Nabiso à 100%. Vanda, boyebi kaka kobimana mobali ya bato libala eza facilité. Sur ce point la kiazana mwana muke papa wana za mukolo ba siri wana zara fa na ba 53 ans mais papa oazo l'excellent air nanga pour rien. Ayo ko zwa petit chéri na ye moko boya comment vivre na petit chéri wana papa wana na petit chéri na ye. Papa ayo mona sko bolingo na petit chéri na ye et avancé. Abi non nga papa oyo na continuer na ili susute fona tikala na bomali nga ya mwana muke là papa wana yiko remarquer que sœur na biso oyo akomi na petit chéri akomi ko menacer fille batu akomi ko sala ba ebika bazuwa ya kimukolo ninge salaka sœur ayo mona moyete bolingo na ye na chéri na ye wana ezaki suko simba te comme papa ngazaki na mbongo aisa papa ngabine ngana na posa na voyager na bano sala ba affaire na bano voyager au Kenya ba Gabon ba Nigeria ba nina samba biloko na otekaka na Kinshasa opesa ngambongo papa na sope comme azaki na mbongo seri wana zakala ba moyen na ye azwi mbongo apesi sœur na biso voyager nzoka sœur ndenga zo senga mbongo wana po a voyager azonga te a senga mbongo wana parce que ba pire sœur na ye mususu pe ya mikolo ba fongola ke déjà esprit ndenge za bongo papa oyo wana na avenir na ye te comme azana ye na mbongo yo zana ka mbongo na yo oluka solution na yo libanda mboka mais yo peut-être so continuer ko vendre awana yeboye a l'excelo R au 1 au 2 a l'excelo mi bali ba génération na yo le boye ba ko bimana papa mukolo ndengwana ozomona ke mobali pe respecter yo terre ya ka sakani na batiki yo donc on peut perdre temps. Donc effectivement sœur pa yeko sala même eloko wana ayo zambongo ayo sala même eloko wana ayo ko kende là ayo ko voyager a komi libanda mboka kota komaki a voyager ba nzela ndambu kwa kota komaki akatani mbongo sili ayo benga pana bango basololi ayo benga pe papa wana ebisi ndena za boye kote na komi na soba biloko na sobi ba nyonso da sali l'équipe bien mais nazangi mwa mbongo so koko bakselanga mwa mbongo pona tia biloko eya comme ça nga pena futa billet na ya papa wana abakisele lisusu mbongo nzoka nyonso wana ya azokosa na ya azoluka nzela aya na ye poto azokosa na ye vanda papa na biso la ramoni mwasi akenda azonga te ko mususu akei koluka mwasi
et place avandaka pa parents na ye bande ko baleki mwasi ba bisi papa wana vérité que ah ya na biso ninga za bongo akenda na ye azonga na lisusu te ah azonga susu te na ndenge nini ote ndenga voyager ko na to ndimi susu te ka azonga et puis si papa wana kanda et puis si kanda abengi sœur na biso oyo limeronga za ko bengi les oleka susu te comme susu sœur na biso avandi amona ka leki na ya mwasi ya suka bengi ye abi ah grande sœur na sima ndengo kenda papa wana oyo ya oyo zala ko bimana ye ya muluba tala awa koma ko ya ko sala batapage azoluka yo na bandenge nyonso donc ndenge za wana fobo o sala le tout possible benga ye okitise motema okosa ya te loko moko boye parce que au monde nano komi na destination na yo te amsusu mbongo ekoki kozanga yo na nzela okoluka obenga ye a aider yo susu donc faut luko benga ye obongisa grande sœur na bangola amoni bonga bengi papa wana ya muluba bando sola na ye mais yo poko so silika boye nga na yebisa ko na voyager na kozonga te batu ba fongolinga déjà okozonga na yo susu te ndengo za bongo ndengo ke bongo esili boye na boye donc ndenge za boye soko zongi te yeba ke nga na bimana baleki nao parce que nga na foot na dépenser mbongo na nge belé po na yo na dépenser mbongo belé po na yo so ki mbongo no so nga na dépenser po na yo na moni solution na ngote yeba ke nga na bimana baleki na yo na bimana baleki no tini na venger mbongo na nga o ebele oyo ke nango sœur on a l'air amoni bon comme ya ko swana abenge pa na bango pa mama na bango abi mama tala na sololi na papa tel boy na boye o tozali ko bimana ye o yebi yo moko na ndenge na komi kotoyo azana kanda na nga lobi ya ko venger nga ko na futa mbongo na ye so na futi mbongo na ye te bimana baleki na nga yo murebi na baleki basi na ndako benda bango matoyi na entourage na nga ibenda bango matoyi to mama pe asali o mwana na yebisaki ye ayebisi baleki loka bayebaki keza bongo bakomisko ko éviter papa wana ya muluba soka komo ya na ndaku akomo sala batapage bango bayebi de yake o azoya na but ya boye bazoboya na bango makambo papa na muluba meki na baleki ya sœur na biso o direct et simbité ayesko ko kele na ba cousine parce que sœur na pas ça revend en Afrique et qui le panga famille donc bazala ki ba cousin ba cousine le pango moko et simbité amekisiko na bandeko ba femme ba benga famille élargie ya mwasi ayokuta na siko na cousine na mwasi moko ayoko nzima l'air ayoko nzima ba petite sœur ya sœur na biso o l'air Monique cousine na bango akomi ko bima na papa oyo ya muluba ayebisi alobi ta papa oyo makamba loba ki boy na boy ndenga za bonga zo lingo bima ta lingo pa sakana na yo parce que déjà lakaki déjà intel boy na boy bonemo boyebika ba pasi yango ya ba Afrique ndenge koma ko sala batu ba bendi cousine na bango matoyi cousine na bango boy ko yoka papa wana komo sala ba tapage na lopango akoya boye na ndaka ba cousine na bango wana saki ya loso saki ya fufu saki ya masango tapage boyo kaka ba tapage bandeko na ngai donc ba fille wana ba brésilienne na milai nyonso fille wana koloba fois sala donc a sala tapage wana po approuver ndeko na bango kota kenda kitala boye na boye papa wana ba tapage mikolo pe roleka nango ndikalaso pe ya mwasi o pe ya kolo makambo pe ayokota na ye pe poto na bandila ya okata et yo leka 2 ans après ayokota na ye pe poto la rakotine poto makamana lere leki na sima ba ye pe ko yebiseta la koma ko bimakutu na intel boy na boy ndeko na biso oyo abenga siko cousine ya lobi yo yebi ke mutu wana zalaki jenda nanga ata kutu ye nanga to kabwana jamais yo ko bimana jenda nanga parce que nga na cousine na yo na lokwa yaya na bino ndeni yo ko bimana mobala yaya na yo et ça la polémique na famille papa na lobi ye fa prouver fille wana fa la kisaye donc faut s'occuper vraiment na cousine wana très bien alla qui sait que voilà yo muto perdre chance ndekopé akipa na été et comme lokola na kata bazar lopango moko lopanga famille et comme lokola binemi et comme lokola maman na bango na bana na ye à part maman wana pe ya cousine wana pe na ba cousine na bango à part ba cousin pe à part papa wana kotisi désordre na famille abatu famille kabwani donc et comme il le pango ba jeton et sika ba ko vanda ko boka na bambo akela donc na kasa le pango ba ndeko ba comme lokola ba ennemi papa na yo mona mwaita yo kozola cousine na bango ndaku alongoli esika bazala ko vanda ke futise ko futele ndaku esika mususu abongiseli ndaku asombeli biloko ndaku wana pendant ce temps papa wana na mwasi ne pe ndaku ba continuera kaka vanda ba mikolo pe leki
cousine na bango bandi obela papa wana pardon bandi kobela papa na la bandi kobela bazo soigner malade dango si la te ba rechute oyo ke di malade akomi moi bien akoy sous maladie akomi moi bien akoy donc la maladie zo continuer ka se continuer cousine na bango pesa kenda ki wana pe ayo kozwa zemi na papa ya papa wana la razu papa ona ya biso ya moluba oyo la razu zemi na ye ba ayo ko bota zemi 9 mois ayo bota la raboti moi na salika 4 mois moi na kufi moi na maladie bébé on est à 4 mois ayo kufa cousine pe abandi maladie l'air moi na kufi pa bandi maladie donc maladie pena oyo kaka maladie bazo somba ba kisi ba osala nyonso ba ko sala ezo simba kate vanda papa wana kufa rate akufi papa oya moluba l'air akufi nde sika sango yeko bimake papa wana azaki na sida papa wana kufi na sida donc 3 ans après ya rokabwana na mwana mwasi oyo akenda na epoto na sima atikala na kozwa maladie na ndenge na ye ayo kufa na sida le papa na yo kufa na sida sango panzani bino boyebi mwasi ne pe ya ndaku abandi pe ko bela boyebi kama da ngona ba Afrique ndenge salaka mwasi ne pe ndaku maladie grave balobi akonda koma le rôle squelette cousine na bangwana ye azobela mais azana na moi poids bébé baboti asika bébé wana pe akufi donc maladie panzani na famille et panzani na famille papa oya akufi mwasi ne ndaku maladie grave cousine na bango pe oyo azana de quoi pesinga lisolo oyo azana biso na France awa ayeba ki pete ke kuna na sime koma nango bongo parce que cousine na bango le bazola ka endaku bayeba rapete donc côté pa kendaka comme bazala peso kolobana te bayeba peso suite na été muko mususu kana famille ezalaka bayebisi bango oyebite ke ntela bota mwana kufa abota mwana kufa oui abota mwana kufa kutu mobali na pe azola endaku ya muluba auta ki pe ko kufa baleki na ye bayeko kende sko pa cousine na bango bakotala parce que atako tu makambo ekoti mais singa famille benda na ramekata na rate bake kotala bakende bakuti siko cousine na bango na gravement malade akonda na lopango esika bazalaka bino boyebi kaka Afrique na kisongi nango nde bayeko fongola bango ke kutu papa wana ya moluba kufa na sida ye pe ndenga za boya za na nyama mwasi ya papa wana enda kuna mintu aza gravement na l'hôpital a malade ye pa konda so bomoni ekutu donc méconnaissable bayo benga skonde kona bango na poto bayo yebisa ye ayaya tala ndenge za boye kutu entel boy na boy papa na moluba nzoka kufa entel azaka na maladie papa ona tikelie maladie mwasi ne enda ku gravement malade bon comme yepe na mutema kaka ya kindeko ya kibomawa ayo benga cousine na bango era bengie cousine ya mbi téléphone allo boni ya bien nani ongai la yo kaka keza yemba mo azu téléphone akati aboyi kosola nayi ba moka bengi sko mama ya cousine na bango akomo sola na me ba yebisinga ntela zobila poka boyebisa kinga te msusu mo 1 euro na rotindela bino mo 1 dollar boko bakata na bakisi tena yebiso makamba bongo te ba yebisinga ba mala bango komo sala bango sko soni parce que ba welela ki sika o ezaki ya mwana na bango te e komo sala bango sko soni muto bino bosala ki mabe muto amta komo benda ko benga pour aider bino vanda et les cas 1 mois après mukomuso abengi ka boye ba yebisi ke mwasi ya papa wana pe ya ndaku akufaki awa auto kufa ya quelques jours passés donc tsali ka cousine na bango gravement malade là ayo yebisa nanyo là bayo yebisa sere na biso oya poto oyo ye yanga benga kinga ayebisinga bitande nzabu cousine nanga na minute oyo ba biso ki moni cousine nanga na akomi lokole squelette boyebika maladie wane bonga folia ka bien il faut zala na ba soucité il faut zaka sko ye na banda kongo sika kende ko futela papa wana pe aider na makamanda ko akufi moi si yepe cousine na bango na pasala rappel loka malonga te et comme il y a un gambu pas futa ndaku azonge pa na bango donc na ba souci wana nanu déjà olonga ki déjà pa na bino na bonne santé na souci déjà ya mobali ya kufi na sida donc na souci susu ya ndaku esika zo vanda ba komo tsaye mal à l'aise bino yebika so jo longwe ndaku ozongi lisusu ndenge zalaka donc ba bisoko abisoko moni cousine nanga na minute oyo donc na mawa batindeli sur na biso ya poto ba photo na ye abi moyena pesa ata ba photo na ye nenga komi botia ezate parce que ata salanga mabe maza toujours ndeko na ngai
Il y a un abomoni, pardon. Là, la benginga pesinga li solo o e pesinga mawa. Gabi mais nyonso pourquoi? Nyonso parce que alinga ki koyoka te mobali ya muninga mobali ya ndeko na yo. Pourquoi yo faut zwa kaka mobali ya ndeko na yo? Pourquoi? Atako tuza kutu ndeko ya makila moko te mais muto déjà abimi déjà na cousine na yo direct. Mwana mama leki mwana mama kulutu. Pourquoi yo faut zwa kaka mobali ya cousine na yo? Skota la lokosa mbongo tala eske sukele dans la minute au là où je vous parle aza sérieusement malade. Aza sérieusement malade mobali azako aider akufaki moi ça mobali akufi ye moko sérieusement malade il rend là vraiment to tirer ba leçon ba masolo osto beta rango eza pona to beta rara pona esengo ko beta te eza poto tirer ba leçon vraiment eza mawa eza pasi ba masolo oto zo beta eza pepe sa biso mayele to yé kolande nini ya kotambola vraiment ko vivre na ba situation boitala aye ko zwa likama oya kana kite likola kolanda mobali yango pe ba pekisaki ye ba ebisi etika ebiki mutazala ki muta cousine na yo en plus azoya ko linga yo po alingo te mais po avenger siko tala yelo kandengwana sur na biso na poto abiki dans ce cas voyager qui n'a été à longwa qui n'était aya na a voyager na ye peut-être à peine une minute ou peut-être yende peut-être na mbet hôpital na maladie wana mais chance kaka nzambe ninga sala makamu na ye écoute ameliété vraiment epé sa biso mayele na pesi confrère nanga vraiment ya te di mo la bambote sikazwami papa Samba de Paris bambote na yebi ki rota l'émission oyo papa na biso ka mon compte zara na Paris awa papa Samba de Paris kinal malek malek kinal malek bambote na yo ya papi gen vraiment babi wumela motema mama mondele wumela vraiment un joyeux anniversaire encore une fois à Peter Kamba les grands garçons d'Orléans joyeux anniversaire à toi puis tout l'enfou ba les jeunes millionnaires ba le bi exemple là-bas na lemba vraiment Dina Dinanga vraiment espé foura bambote sika bozami Pichu Manzenza pourquoi pas à Chantal Matomina il y a Joël Ben vraiment bambote nabino le loto suki awa to komina suka numéro de téléphone eza affiché yo moni otali émission oyo sepeli nango omoni kozana idée ya kopesa omoni kozana émission na yo po lingo pesa bato basalela yo benga biso numéro eza affiché orozwa biso so rozwinga te ozwa ya papi gen azawana ozwa ya Teddy Mola ozwa Kinal Maleko tozana vraiment pour l'ensemble bino musala vraiment na pesi bino merci j'espère vraiment vous revoir bientôt. Si ton y'a pas pigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais y'a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui mal Lyon. On va Bisso na Bisso té, c'est quoi Lyon té. T'as bateau de ça. T'as et Bella bateau. T'as ba ya Benji, t'as ba mère Aleki, t'as ba la Bisso de Diallo, t'as ba de Belé. Bah ouais, on s'en bat Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, on va battre Bélé, bah Dachero. On est ensemble, moi. Ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es quand même bilor africain. Dans ce mot il y a bilor africain, au Zuma il y a pépélé, na pripé, il y a nien kessé. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais sur la Bisso, chaque jour, il y aura un bakulu sur la Bisso. Si vous avez un awate, c'est que la Bisso, voilà mon papa. Le bagaba mais la kaka, balère à kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, on y a bio. Nous Césari, Nzombo, Pondu, Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala. Sur le mot, on a Bisso na Bisso. Fou vraiment. Le colopère sombo et la donc nous sommes à Bisso au Kutamo, on a Bisso na Bisso, bilingue chez Sims Bisso. Yoka bilingue. Ah, nous c'est moi là qui toque, moi là qui toque toujours sur la Bisso. Puisque Bisso, le veut bien tout. Il me connaît qu'on a bino. Sims, Francis Diamana, Bisso na Bisso, Ngamokoye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli
nazalaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa tebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.